esika yozanga pe nazala posa na ngai nafanda elongo na basantu nayemba loyembo asika. Makopa, yo zue kate. Ah, ya bananga na bande ko benga broli. Na benga ka broli téléphone ne le kakate. Donc na yebite na benga ndenge nini. Hein? Au soto mona sonné 2 fois, batenga na répondeur. Na otika pe message boy na so ata réponse à mon côté. Ça va, ça n'a pas insister le pour moi le lot de sonner, ça n'a pas insister. Na benga. Ah, batu no soyeba ayeba na fali bongo na meko benga fali bongo ayeba di mutu kombo pour la parité. Ata pichu aya papicho panda pe na benga kiye na meki ko sonner na tindele na ba photo abi ayeba mutu bongo na parité. Na ebité. Dans ça na la province. D'accord, on a insisté non casse. On a insisté comme ça dans un peu son compte rendu. D'accord. Broli. Allô? Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, hein, maman. Nous avons pas ça broli. Oui. Nga Aminata, yebisa kaka Aminata mwasi na yo. Nani? Mwasi na ye. Maman nazoloba bozo yo kate na lobiki naza pas ça broli. Loba na yeke za Aminata mwasi na yo atika na Kishasa. Mama, yokanga yo soki ozomi benga soki animal, soki Aminata, soki penani. Pour ton information, Bonli azalaka marié awa na poto. Bonli azana mwasi moko o ezana mo répondre na téléphone na ye. Tozana ye na bana ni balé. Moko ya mwasi moko ya mobali. Donc, soko zo bela bali bomba na bino ko bela na kuna na Kinshasa ya ko tshana mutu na yo ke Bonli a mobali na yo poso so audace ya ko benga etinde nga sa ya na poto ozoni kosa. Oyoki? Ah? Bonli! Zera! Bonli! Ah, ok. Bonli, ya Allô, Bonli? Oui. Bonli. Comment il me semble que tu sur le téléphone? Et ça, si tu as un zemo, et zeme senga moi, ma belle, moi, ni na ça mbongo, tu vas pas rendre un bon charge now. téléphone, moi, je donne un téléphone. Oh, on a déjà que na lingi ba peine parce que nazaka na mwasi nanga nazala bana. Oui, oh so la ne mwasi nanga na yebisa yo déjà que na lingi te parce que naza marié. Oh le bénidi. Bosana numéro nanga yo yaki poto sala oteka biloko ekomi okomoluka o déranger nga na koma soki mobile na là je veux pas. Ah? Bon le olo bananga nga Minata kena benga ko suto sala mwasi no na bana na poto. OK? Mama, suka. Oyoki, Bonli. Bon chérie. Bonli. Maman, Bonli. Aïe. À combien là?
voyez pas surtout que si vous voyez que vous êtes un séminaire. Ce que vous avez, ça va se marier. À combien de hasard? Hasard. Papa. 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 Ah, le bâtiment va suspense, c'est bien, pour le montage, ça n'a. Papa, bon, le carte, papa. Non, mais moi, je ne pas à ma mos na bala poto. On a bien bien sous des messages ta boy na e. Azani. Ah, bah, logo la suspense pour le coup. Bro, yo. Mbelangay. Oya milate wana. Mbelangay. Mbelangay tiki mo bali na ngapona poli. Mbelangay tusu ngamla oselinga bena kutane kora kwenda Atika mbelangay. Azala nini? Amosi na bana. Awanga semina ngabise mesayete. Semina mibali musuna luka mibali na ngala Kinshasa. Yo la sembele mususu. Tamukomote babo. Wana mtazoanga na blondy? Boli papa boli. Pesi na nyama milata pa. Yaka liposo na to banga. Na bomba chaise rezo lang ba whisky na ba genet. Poso ba suka soit mécanicien, soit. Kaya téléphone. Yope. Mwana poser ka patiente pone obengani nani zawawa. Bon, yepsa nzawa sakioni. Amana boyo simba nga papa. Abelo sani. Yo te recommande. Poser nsoto. Donc, eloko bobo wena nanzao abande ko boyo simba yo ndele ngaka simba. Kasi yo ordinateur te clavier synthétiseur donc mbam kene ukanzao. Kene ukanzao wana. Non nazaze mumba msuna ukanza undeni. Asa musele na nzamba kondima. Joseph ndima kizeme ya batu musa bokola kite. Akeli mbaze mabusoba na ngango ate. Bakumule kama stikam de zoba kizen. You guys see Babloni wana uta in France. Top basic. Auti na di ba. Asa ne ba mindela zakaba saka ba sardine. Baso sardine za 5 4. Basale kama moko mi mo end mi. Bonissimo. Omoni numéro. Nakita na mai mukesita na kono tukara sapana na seriko oli. Ono tongi sabai. Na kasines. Numéro na ngai na pesa ki parce que asenga ki ngai il fallait asala ba commande moko ya ba biloko pona tindele na kin ateka. Baza ba fille oyo ndenge biloko bimaki ba fille oyo ba madame. Boni tikanga soro to déjà mingi to ma cassette to ma fatigué. Tikanga pardon. Tikanga. On dit mangate. Iyo kaka boye. Boye na Kinshasa te. Asa mwasi na ngate. Yo ndimi mwasi na ngai bina ebisa ye kobenga nga sute naza marié et tout. Ngeta yedi. Ala kusoba. Na ofense yo ba ngoni bani. Ana bani ko expliquer comment kusoba na yo. Banda kusoba. Naza posa kusoba ta. Et puis na sala pe kusoba ta. Ngana kende Kinshasa, yo moko oyebi tango yo kendaka, soko oye na biloko, batu bayaka ebele, mususu okozwa biloko. Na yebi eloko te. Yo ke ça va bien marcher. Yo vas-y pour nous autres biloko te pour lui. On dit pour biloko te. Sona na biloko te ça parce que là on cherche la personne na motema. Il fallait que tout le monde ait kende. Allez pas faire, baminata, animal, ceux qui n'aillent. Maman na ma vie ya yo. Petit frère na ngai ndenda landa ngai o mona bien moi si pour ça les lankolo amen papa tu yambio na famille biso merci beaucoup ndoko ya makasi on se paye na meza
soki okutani na mobali to mwasi oyo ayebi nzambe vi na yo ebongo soki okutani na mwasi to mobali oyo abangaka nzambe parceke bible ezobana biso kobanga nzambe eza ebandela na yo so okutani na moto azobanga nzambe deja kimi ezokende motema ekomi kokita siko mpona moto papa mwana moko kaka ya mwasi tozala ye wana moko kaka nzambe apesa biso nzambe apamboli na ndenge apamboleli ye me libondeli na biso ntango nyonso na papa na bino ezalaka nzambe apesa ye oyo akosepelisa ye akozongisa na valeur na ye ya kimomwasi. Je crois, maman. Merci beaucoup. Ils ont vraiment facilité pour l'angra, mais c'est quand même fort. On a comme un respect, on a mis nos parents, au botiniki. On a quand même mutoyo, on a engagement pour l'église. Et puis la famille, on a quand même considéré l'entourage. On n'a jamais que vous allez niki sans pourtant dans la famille. Raison pour laquelle on a et non seulement on a eu tout kutana, mais on a fait kokinde malé malembe na honoré. Wow. On a ils ont dit qu'on va bomber et c'est ça la vérité. Donc on a vraiment aventurier été. Là quand on sous réalité tout kutana nango et nzamba a sali circonstances moko pour créer qui ya kutana niki pour nanga aza bénédiction nanga aza muto aiko consoler ngai. Il a promis qu'il a la fierté na épée à famille na. Amen. Donc voilà. Papa, tu fais quelque chose dans la vie? On a ça commerçant, on a ça on va faire nanga. Tu peux avoir un montant dépassant de 5 000 $? Papa. Ah. Pardon, papa. Ah. Ah. D'accord. Merci. C'est quoi l'église est là? L'église est dans la commune d'Angeringue, avenue Ingende numéro 54. C'est Sayo, Birmanie. Dis-nous l'église à moi. Non, pardon, maman. Elle est Birmanie 24. Nous sommes dans Sayo. Super dit. Le pasteur responsable ou un simple évangéliste à l'église? Pas évangéliste. Non, pas responsable de l'église. Ceux de Zaliba, toujours pour accompagner, visionnaire. Seulement accompagner, hein? Non, c'est un nom de Dieu aussi. Accompagne les visionnaires de l'église. Oui, mais ceux qui sont visionnaires à Zate, il peut aussi prêcher. Oui, oui. C'est l'évangéliste. Papa, ça va raisonnement à Kala. C'est l'évangéliste. Oui, c'est l'évangéliste. Oui, c'est le nom de Dieu. Dimanche, tu es au samedi à l'église. Merci, maman. C'est pas là, tu es babino vraiment. Vraiment, ils allaient se remarquer pour la mission. Je crois, maman, comprendre des papas. Ce qu'on comprend des papas, et si Kazali n'a évité ce qui y a mis à bêter la kio, mandam bavinaye. Donc ce qui a bêté la kio, c'est qu'on comprend de si papa en tant que mon boss. Biso na mboka na biso ba ki mweni 10 kilendi tombula 10 jamais eloko moni 10 ekoko tombula 10 jamais ata mokolo moko te yango moni papa zapo au fur et à mesure tomanda kokutana tomanda kosolola oko comprendre nani oyo tozali et puis pour ça na biso pe ezali. Merci beaucoup, maman. Avec ça, on va la mettre à Pinga. On va aller à Foufontelle. On va monter. Non, on dirait téléphone, on dirait comme un problème. Dans un papier numéro, il y a Maman Pascaline de la Foi. Moi, c'est ma casse. Il fallait, il y a en Irlande. Mais ce qu'il fallait, il y a vacances en la France. Il fallait se court tout sur la mer, il fallait écouter
Anaveta Air France. Parce qu'on va aller me faire mais Anaveta. Non, le combien numéro de la téléphone à la zone de montagne. Écris son nom et puis tu vas le voir. Viens, mon frère. Toi, tu crois qu'il n'a pas fait tout ça? Allez. Tous ces dimanches, non, ça allait à monter. C'est qui? Moi, non. Et qui Maman Pascaline. Pascaline. C'est ça, tu vois? Ok. D'accord. Montre-moi. C'est facile, tu entres juste dans l'ennemi recherche. Recherche. Tu tapes le nom et puis ça va voir tout le fichier. Ok. C'est que tu m'as dit ça. Pardon. Il y a un téléphone qui est comme un code. Pour ce qu'on dit qu'il y a un moment. J'ouvre. Ce qu'on me dit qu'au fond, sous ma code dans la sika. Jéricho. Bonsoir. Mika. Oh, pas vous là. En tout cas. Ok, il y a un nom, hein? Non. T'as mis les mots de passe de chez moi. Laisse tomber. C'est quand il y a à côté de moi et que moi je suis distraite. Non. La bête est comme que toi tu es Attends, je t'explique. Si quelqu'un met les mots de passe de chez moi, quand ça va tester comme ça, comme tu mets ça au soleil comme ça. Tu vas voir comme ça dessine. Yoka. Ah bon? Ça m'est moi non. Si on a comme ça c'est pas des schémas. Oh ça comme yo ça l'application c'est quelqu'un mis les mots de passe. Hein? Si je suis entré là-bas, ça va créer tout seul ton mot de passe. C'est ça que j'ai vu Jéricho. Et moi on a dit qu'il voir. C'est facile pour faire. Et on va le laisser faire comme na téléphone à 10 ans au jour quand il est Je peux même créer un robot avec les téléphones. maman crée d'abord ton papa. Pardon? Créer papa dans la carte de téléphone. Pas de problème. Papa, Quoi? tu sens rien, ton téléphone sonne. Mon téléphone? Ouais, donne-lui le silencieux. J'ai vu beaucoup ta sonnerie, mais ça sonne, papa. Réponds. Ok. Je vais répondre à ça après. C'est les gens des Kinshasa. Mon cas, c'est comment qui m'appelle Monsieur Zakaron, comment il est qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas, papa. Ça va pas avec le champagne. Ça va pas aussi avec toi. Ah bon? C'est pas chez toi ici. Attention. Sors d'ici. Merci. On verra. C'est quoi ça? Je m'en fous de toi. Est-ce que tu regardes? C'est pas mon problème. Est-ce que tu regardes? Tu me Non, vois? avant, je savais pas si tu me prends la tête. Écoute. Champagne. Maman. Oyo ezanda kuna yoti. Hein? Parce que aux assuminerté. Hein? Non, Je veux bien faire les choses. S'il te plaît. Vous avez vu la balle, il y a tous ceux qui me dégagnent. Hein? Donc, Avant d'engager une discussion, il faut y avoir un papa, un baza, une libanda. Et c'est qui a fait crier papa? moi je vois que nous avons une nation en tête bien siko. Namoni siko na banda, il faut tout bando mais mabino siko na culture Congo. Le quoi bazo mais mabino na culture à poto, beaucoup mona, le quoi la biso to za ba elo côté na ndako.
sikoyo tozomema bino na culture ya Congo. ekosimbaki abana makoli nango te yeba kosola na makoli nango te mais bazotikela bango laisser aller et puis commence à faire n'importe quoi. C'est pas normal. Mais maman, je te jure, je ne veux plus de cette boue ici. Même s'il vient me chercher ici, je ne veux pas qu'elle me voie. Elle me prend la tête. C'était quoi? Elle veut seulement qu'elle ne pas mon téléphone, c'était normal. Hein? C'était une amie qui vient de m'appeler. Donne-moi ton téléphone, donne-moi ton téléphone. C'est que tu l'avais acheté. Burke. Nganga na leli, benganga chérie, nafungoli chombo, nazozela apela Claudia, bachopanda honorable, honorable Ferge Kayembe, sengi apamba ilmini. Yango ya bela daga, ayebisa kwa kiwapi? Ayebisa kwa kiwapi? Asa ini kaka, nete so kia. Yoko luka ya mnata wanate. Comment kozela zoba? Donc bakomona kaka mona masi munene bonzoka nde kibwangatu. Ngana o répéter ka isundeni papa. Mais yo so la kabena nzaute. Na sola nini? Akuzo ya mosta ete. Oh. Azongele sunene bongo tipo na poto na za. Hein? Bo kina mtu moya. Tipo na kese poto ni amaza, babia za kanene liba. Asa kanene liba za poto te? C'est pas possible papa. Atiki ndekono na zemi yozo seka. Hein? Ah. Mais bino ozali ba ko. Te yozo seka. Te yozo seka. Batiki ndekono na. Donc zoba moka uti liba. Aya sentre oleki. Papi na plaisir soki na niwa azakane kuna te. Zoba ya pamba wana. Ya solo wana papa siko bosa ndeni. Tosa nde. Amna tape bela nzoto. Azokola kase kende kolokala ni nzao. Papa nangelukele. Yo oza numéro na ya téléphone pour pesa ata msuna benga moi je sais pas papa. Nangelukele. Ngana tokutana ka so ai akotala mwasi na ye. Nangelukele. Las de vipère. Moni oza las de vipère. C'est pas possible papa. Bibliquement parlant, oza las de vipère. Bibliquement parlant, oza las de vipère. Mais ngana salini. Ndimana ko oza las de vipère. Ndimana ko naza las. Le bana oza las de vipère. Race de vipères. Oza las de vipère. Non, ngana za race de vainqueurs. Oza las de vipère. Moi je n'ai rien à voir. Bit de confiance na balabala, bébé sa confiance. Maman zana noa maman. Na bengani. Buzoboyo bakoya ko sentere mwana, ofandi kaka bube, baye bazwi mwana bazemisie. Siko frère nza ope na okazo moi sine musuna église. Yo ba conseil na sine église. Ngana biseke ko sala ko na gelukele. Ba ka fanda na tele la mukana nzambe. Oza soni bosa ya famille papa, c'est pas normal ça. Franchement, c'est pas normal. Hein? Ce que mobali aki awa, aya obala mwasi et comme yo yete, mobali apoto maintenant le type en question a bois kisibino. Badju, kenana koloka ya minata papa. Mala ke ba répétition na ngai na gelukela. Moi j'ai fait ma vie hein. Feignant. Yo zelet. Na ko omasoka makama minata salanze tena nzao. Na ko revese balabala mobimba. Ndeko pakola kama mafuta. Yo mumbai, kunyika leso ya orange, ya rose. Waliza wakulela basi eba ngute. Rose eza kulela ya basiti. Jéricho. Oui maman. Viens voir. Regarde. C'est pas ouvert. C'est qui? C'est Qui? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis voir son père là. Elle avait dit qu'elle n'a pas envie de toi. Oh, Jéricho, laisse-moi s'il te plaît. C'est qui Jéricho? C'est Nico. C'est bon, non. Content-nous. Oh, tu suis pas gentil. Hein. tosala mabe torespectaka ka choix ya mwana. Est-ce que c'est une raison pour toi de décevoir biso jusqu'à ce niveau?
Non, 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 non. Ça, c'est pas les toits de champagne. Et ça dit, toi, il y a mes parents. Il faut nous respecter. Ceux qui disent toujours respecter. Pourquoi pas Binoban autre body? Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez ça tapage. Tout en sachant que papa et maman, Excusez-moi, maman. je n'ai pas du tout aimé. Je sais que je me suis mal compris. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Excusez-moi. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Téléphone, il y a un téléphone, il y a champagne et tout. Tu n'importe quoi. C'est trop enfantin. C'est pas pour gérer ma caméra de mon côté. Hein? Excusez-moi. Je ne veux pas du tout aimer. Et champagne a besoin de vous monter. Excusez-moi. Je t'ai dit que champagne n'a pas besoin de te voir. Je n'arrive Non, pas à non, dormir, ça, prends la porte. excusez-moi, maman. Bégaye un téléphone. Je sais que... Bégaye un téléphone. S'il vous plaît, Si maman. Sokia Emisio, viens. Je peux même pas gérer. Je Non, non, il est sorti, sort. Qu'est-ce qu'il y a? s'il te plaît, Chérico. Essaie de me comprendre. Je souffre. Nana va se mettre à ta place. Maman, je souffre. Chérico, Excusez-moi, maman. Sors. Et le jour-là, je suis même débordé. Prends la porte. Donne-moi jusqu'à la dernière Makaouya, il y a un champagne. N'a quantité. N'a dobino juste que tous qui d'accord dans le comportement, il y a été. Je peux voir. Et sa décision, dès que tu respectes, je suis dès que tu respectes une décision, il y a pour le moment. Je n'arrive pas à C'est ça, et là, mais je ne vais pas l'appeler, je ne vais pas te permettre non plus d'entrer dans sa chambre comme ça. Je suis venu pour ça. Négocier avec Champagne. Non, non, Bégaye un téléphone, Bégaye un téléphone. Est-ce que vous comprenez ce que je Si elle accepte, dès que vous avez pourquoi ça se locaté? Vous pouvez l'appeler, elle est là, elle m'écoute. Mais je vois pas, mais il y a des gens elle pige telle qu'elle est. Elle pige. Donc, maintenant, on prend la porte. Excusez-moi, franchement, maman. Excusez-moi, mets-toi un peu à ma place. Je n'arrive pas à dormir sans Champagne. Maman, j'essaie de faire les efforts. De quoi je me mêle? De quoi moi je me mêle? Maman, je sais que je me suis mal comporté les jours-là. C'est par rapport à ces jours-là. C'est la décision de ma fille que je suis en train de respecter. Point basta. Ah bon? Bah oui. C'est Champagne? Elle peut dire ça devant moi? Pourquoi? Elle a dit ça par rapport. Elle n'a pas envie de te voir, c'est fini. Mais dans ma vie, n'importe quoi, Jéricho, n'importe quoi, elle n'a pas envie de te voir. Parce qu'elle est bien. C'est que moi je veux que Champagne me dise ça en face. Mais elle n'a pas envie de ça. Quand c'est bien un téléphone, on look à la place pour s'occuper out, s'occuper what, en face à l'autre. Je regrette, franchement, je regrette. Je regrette ce que tu fais, sérieux. Hein? Moi je te faisais des cadeaux, tu peux pas me faire ça. Tu aurais aimé? Non, j'ai pas besoin de ça. Merci. Au revoir, maman. T'as pas besoin de vous rappeler pourquoi? Au revoir, maman. Cadeau. C'est les cadeaux qui manquent à Jéricho ici. Ferme la porte derrière toi. nakendaka epai ya famille ya mwasi boye te si olobi biloko oyo olingaki kokende obalela asa alobi biso biloko oyo olingaki akende obalela mwasi oyo ya ndumba oyo yauti kokende awa aminata soki aminata oyo biloko wana yango wana tokokende mpa maaniki kobala ye alobi boye te yango nga nalobi na ye na epa bakilo tokoki okende te kaka lememe esule tokei tosolola na bakilo ndenge aye boye tata na bino akoma mokanda yo lumaka moyo ndenge na yo ngabi naza na oyo yanga na obo lobana biso te nayeba okoma te soki olobi oyeba okoma te ozala na bana mibale ya mibali nuba likambo ezali na nzela awa yo komela tata kote ya biloko uti yo kote ya okuma utinga point
Côté ya biloko mutie mpantine. Côté ya okoma. Biloko eza ye alobi biloko oyo alingaka balela nduma ne ya liboso yango tokobala mwasi oyo atelemi awa eloko nini alobi ya mabe olobi eloko mabe te bosika tokende kaka alobi ndenge ye alobaki bokende biso wana epa bakilo babatata tongo ye yo wala wali wapi maaniki ayemaleane tongo ye loloko bakelaki ngao tumesana bakelaki ngao uzungangira nani awezali likambo ya onganga te kasi yo aloba ni bongo papa évidemment bongo siko oloba ni siko kasi kuma colonique kolonique soki lekili yo mabi zwa mokanda komela maaniki ndenge akokenda makambo mokanda wana si esalama esa makabo ete yo lingi papa loba te yo ndo lingi papa loba te esa makabo ete soki osokoma mokanda wana mabali nanga apesa akole te nakokende te mais tika mwana luba alobi atina mokanda okoka te yo okoma koloba kama loba na yo ya aloba makambo na ye ezalaka bona mokanda wana uyoki bafingi yo mpate bafinga mpate na ye basi dizeli kaka makambo ya luba mwana sikoyo yo ndo pesi papa maloba te papa ayima mokanda wana mama yo lokoza shosho tolinga so tosali likambo oyekoinforme yo ti bokosilisa lenyo na bino monoko nange ekolumba so nakotika na koloba ta sokupeza osali eloko wana ngai na kobetele aloba akoloba na ye me papa abotikano mpe mama mpe makambo azoloba eza solo tosali ndenge nini si balobi nyonso ata awa secret ezala te na famille oyo biloko oyo elingi okende mpa minata lokola minata ke saba kindumba na ye wana kutanga ye lisusu te wana sieri ya pamba soki okende victoire okukuta ye alobaka nzambe ayebi le malheur est bon nzambe ayebi pourquoi permetaki lelo onamosana zala te aboyaki nga naki otika babiloko wana mpo lobi balia biloko na nga ale badetourne nga nzambe malamu apermettre te salama ozomona nzambe ayebi yo omba nzambe ayebi ndenge azosala makambo ngokotisa lisusu yo boyi yalobalobako sikoyo tufa tukenda fo biloko wana mama soki asiliki yayo eza nini toyebi ndenge biso tobongisaka kolanda wana sikoyo wana biloko wana sikoyo kasi lobi te nabengi déjà chauffeur izala nani so soki nakei pa aminata koluka ye te koloba na ye nzawu akobala na lenyo na bango balobi oza ndumba yo okenda na kindu soki nasala yango te nga na obenga oncle bolopeti nayebisa ye so osabi na obenga oncle patrik bolopeti nayebisa ye wana ekomi osala ma famille ozala mpe yo mo te oza bandeko mibali pourkui likambo nyonso yo fo porte kaka ngai tata ngai nazali responsable likambo ngai na oluba yango wana ndenge osala lubi mais biloko wana ngai nadingi tokenda kotika wa mokolo ya poso lubi ezala lisolo ngai nadingi nakuta na makambo nyonso babotaka yo ngonga molili ezalaka ntango bakotisinga na sali bakusima kaka ntango nakokema mwana kureke yango makambo nyonso ezala molili lobi mokolo alobi ezala mokolo ya misato yo kotia bisolelo vendredi lobi samedi mama njoto molili elongi molili elobeli molili oyo ezali makambo tala oyebi na kungu tongo yosi ezali makambo oyo to tukenda oyo to tufandili yawo buni buiko niki maniki papa okontinue te ça programme lobi to naboyi amoniki na tomoni mosapi na ngai ebano ozalaka boye ye azokenda longwe pa ntango akokotisa yo na ndako tata na bandeko ne bazali awo moninga wana baboyaki mama mwasi sa fois ayo na te toke ofoyoka makambo mama azoloba makambo akotisa yo ensemble wana pamba te po ayebi ndenge akosimba mwasi nasimbi tala sikoyo komona otala basimba mwasi boye ya libanda kaka ya libanda tala nzambe alobaki te alingaka osimba ye boye nanjau komona oyo babandileki oyo bakubala ye na zemi opesa mwasi na yo akei na telefone okokanga biso miyibi
nabi moyibite na telefone atika iloko isali awa iloko nini bandaki ukanga yo usala paina nata awa diso epa ya binate sibaki pengo Papa. azaya kaka kuna ndoko kaya ke minate azaki bien te non memeli kolikolo Yo. diolo Somo. londo talo ta somo eza danger tu oyebite na tombo lio boy ngai nde moto na sala mokolo ba ko kata yo ngenga kata yo hôpital ngai na bengi saka nazuta na kolo mama meso oyo mesa oyo na somba yango mbula mibale ya mona bota totia mesa na katikati monganga ye atala mwana lopele banga ya suzo ngai na kotala boy tata na bino akobanga ndenge mwana ko hinge nga kaka boy yango na tomboli londo talo taketo asala musala moi maloba mama ndeli sali no zuri bine so yo izali makame malamu kasi siri So ngana to wela gani? yo na lingite siri ozala makame katike na koloba soki nga na koloba To wela gani? siko ya sala yuni To wela gani? yo ya sala yo penza yimisa nga izala gani petite sœur ça va mais on va dire maman bondeni souci eziboli affaire ni ten yo ozala boye te ngai bio ndenge ozala mo bangwasuma na mo boye nini yango donc yo ozocontinue kaka koraisonnaka ti mpo wana ya poto wana ya mwasi ne na bana na poto osa vie na ye do yo aotikali kaka bloke kaka boye kaka la vie continue wa mwasi kitoko fais-toi belle bima na nzela et puis okutana na mutu mo oreprendre tout à zéro kozala boye te okomoni ye matanga ni ye pili mobo nga lando oyebiso awa ke landa frère nzao omoni mutu oyo oyebi te bapesaki confiance mbala mo te c'est vrai que bamosusu mpe yalaka bokutani kaka lelo mpe esimbi mais mingi il faut apprendre à se connaître boyebani na ye frère nzao avandaki awa azoya awa butu moi chaussure ezosila frère toyebi ye mais yo négligé mpona mutu mo ya poto donc ozaleki nanga mais il faut subir balobaka so obwaki so likolo ezongelaka yo moko donc oyo olonaki il faut buka yango elo oninga na osala est-ce que je peux faire quelque chose pour toi nga mpe nazala nga susu awa te donc nde eza boye ziko dilanda azwi nga bacontrat na ngola naoki ebeta baconcert mo na ngola donc kala te naokende donc naozelaka makambo na ngai ekoma près kwa nakende po bino bula nga ta mosusu awa papa azalaki awa misa nsima ndako simisaki koso ntango na orepete na nga e mo naokata barépétition na nga mpona yaka tosalaka baréunion makambo no mais ça rien donné et à la fin c'est toi qui es la perdante donc je n'ai rien à foudre quoi piriger peine na yo ça t'apprendra nga naoki elwanda mpona kebeta bandule ta mosu na ye ta mosu na oyelo bakabelo mpo olongola mwa bastress wana donc voilà quoi mais soki mama e ngai naoya sola mpe na mama po ye nde faki aza modèle na yo tala nzela atracele yo c'est pas normal nayebi te so eza balien ya famille so mpe nini donc oza petite sœur na nga nani lelo nakosala te apart couper so conseil et à la prochaine zwa mayele sokuta na mobali moko boye il faut yeba ye bien kozala influencer te ta mosusu apparence auti poto tout ça ça n'a rien à voir la vie est partout okozana mpe na kini ozwi mpe tipino moko boye e makambo mpe eke nango bien